Moté, bonjour, to komita munabiso ya rubrique nabiso otolobaka, invité et info. To yambi nani, to yambi un homme de Dieu, apôtre excellence Pembe Mobali, azali musali na Nzambe ndenge tolobi apôtre lelo tokubeta na masolo ya ministère na tokubeta masolo ya ba révélation o ya zui na ba période où nous tozali état d'urgence sanitaire. Mais lokola ay kolekani reka to landaye na bokebi nyonso. Le temps qu'il a passé déjà bonjour. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Nasepeli Makasi et les lozongi les sous. C'est pour la deuxième fois aux onga ou les calcius dans le magazine Nabiso Ereka Info. Un mot pour la émission. Merci ceux qui na zongi awa vraiment la émission la mieux kaki. Na zongi ba appelé belé. Tous les kaka la émission kaka bongo te. Ils ont chaîne et puis benga biso mais to kindara tanto te. To kindara bisiko nzambe puis asimbi mutema na yo. Et sengele o kende. À part ça émission vraiment itala maka vraiment makasi. L'homme de Dieu santé il y a ministère apôtre batabi apôtre baïba apôtre azo evre musala azo sala nini ministère les andingi ni tsoko pesa mo explication ki la bando bazo na biso. Voilà. Kozala apôtre et ça vraiment profond. C'est vraiment ils ont battu les gens dans le comprendre en apôtre apôtre non apôtre à sa première ministre le premièrement les apôtres na carte ya ministère apostolique au monde un apôtre yé ezan ndenge ote apôtre alobaka ndenge na ye mais apôtre alobaka la pasteur apôtre alobaka la prophète apôtre alobaka la docteur apôtre, alors évangéliste. Voilà la carte, il y a apôtre. Au cours de ma ministère, tout, ils ont la carte. Ils ont un dénoncé que apôtre, ils ont la façon de dire non. Pour l'endroit, il y a apôtre. Les 4 ministères, ils ont c'est qu'apôtre, c'est évangéliste, c'est docteur, c'est pasteur, c'est prophète. C'est qu'à ça, la capacité de la carte. Voilà. Donc, apôtre, pour nous, dans le ministère, il y a Souka. Bon, ils ont un ministère vraiment à Souka. Il y a une édification encore à Christ. Ils ont un ministère à Soukate et à l'école par exemple tu as le premier ministre de Mboka le ministère Moussou ezali mais premier ministre a la capacité même le ministère a tellement comme agriculture ministère a tellement comme santé a un monopole à Goloba mais bango tout bazaka comme Mboka voilà. Merci wana ezaba réponse oyo apôtre excellence azopesa biso to kota apôtre excellence olingi mabonde limingi ernesto zamba ernesto ngomba ernesto zamba olukino lugani Nzambe yazo lokumu bato beba benga nganya mazamba même à Christ après avoir causé baptême ba commune Nzambe belo c'est Christ azui la baptême molimo mo santo akiti na forme ya colombe bible lobi que lorsque Saint-Esprit akiti c'est molimo na Nzambe il met Jésus Christ na kati na esobe to lobe to benga zamba esobe la Bible sera gêné 40 jours et 40 nuits. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, la Bible est bon de la base. Mais bien, Azala qui vêtu par la puissance de l'esprit. D'abord, à ce baptême, après au baptême, lorsqu'on recevra le Saint-Esprit, à qui un sacrifice. À ça, jeûne à 40 jours. J'espère que Nangana Yoto, ils n'ont pas ça la jeûne à sec pendant 40 jours. Donc 40 jours, 40 nuits. Puis il a été tenté par le diable. Mais Jésus a une mission à sauver les bouton Nzambe. Il y a 40 jours. Ils ont aussi un problème. Pour la première église, pour la première coupe. Non, on a sali 40 jours. Tu mets dans la toujours dans l'enchaînement. Bon. Et ça, c'est que hier, il y a une mission, non. Tout ça, la continuité. Il y a une mission à Christ à Salagi. Et tu as une mission qui est Libana. Sauf que la mission qui est Libana, c'est que vous êtes mais tout ça, la continuité. Il y a une mission à Salagi. Bantoma va continuer, puis Bisso. Tout ça, toi, mais dans la même chemin. Voilà. Mikoleleki, vous avez un message où le Seigneur a pensé qu'il y a un qui yango pour Mboka. Mais les lots où il y a sur le plateau, il y a Ereka Info. Et bateau balanda quitté ezali bongo apôtre excellence modim azali awa bolanda message oyo le Seigneur a pesaki libota na Nzambe oboza kolanda ngai bino nyo surtout bisika bozali Nzambe apambola bino corps de Christ pe basala Nzambe nyo surtout na pesi bino mbote ba autorité nyo surtout na kata mboka bino tout na pesi bino nyo surtout mbote en tout cas naza ko regretter makasi na ba message o na pesa ki eza ba benga na kata mboka eza na ba benga ngai na so ba pe ebele vraiment na kata mboka
bato babenge ngai bapoka bosali ndenge nini mais loko epesi nga mpasi bakonzi na biso baconsidere message oyo message yango opesaki yo na tani ezalaki le 12 avril ya mbulu oyo tozali ozwaki yango ozalaki wapi ozalaki na ngomba nazalaki na ngomba nazwaki na banzela emo ebele voilà bagene nazali bagene baprie makambo ebele nazwi message bamessage oyo naza koregrete bakonzi na biso comme si baza konéglige omoni nzambe aloba balolenge ebele tobosate nzambe aloba na nzela cheval nzambe aloba na nzela cheval nzambe alobaka na bandenge lolenge ebele lorsque nazwi message au cas ya coronavirus soki na bosani te ezalaki ba 40 et quelque et quand même pas ça lorsque nazwi message oyo mais lelo oyo 3000 déjà tozokende tobosana te pays loko États-Unis bazalaki kaka boye bapaye mosusu toyomona bazalaki kaka boye ebande moko mibale 100 000 lelo bakomi na combien mais biso mpe ezalaki boye lelo apesi message to prier nazwi ata appel moko te na bakonzi na biso ya mboka mpona makambo etali makambo ya coronavirus makambo nalobaki yango esani ezokokisama ezokokisama toyede ya 3000 lobe yango na 4000 5000 si tokomi na ba 100000 tozokende okosa mwa rappel mokie ya makambo olobaki ezokokisama wana nzambe alakisa nga dans 2 mois namoni ka ya coronavirus epanzani na RDC bahopitau okangama badocteur bazoboya même kotraite bato bakimi soki ka ya coronavirus non c'est mieux afani na ndako namonaki bamatanga partout na ville province ya Kinshasa mpe na Kongo mobimba bamatanga partout nani akolela nani mutu alela mutu asate mutu na mutu akimi ndoko na couvert naoya te parce que corona déjà dominé comment dominé voilà c'est quoi notre mokini omoni nakoyesa bato mo bamona wati eza makambo ya sheri na États-Unis ezalaki boye na Italie to bosa ezali boye no abotika makambo wana corona eza te boye lelo baleli nga naza kongo naza na famille nango na Congo awa bandeko na bakongole bazali eosala nga mpasi etake na mpe mosala nzambe lisusu nazomona bato kokufa et pourtant nzambe alakisaki ngai déjà mpe nalobi yango solution ezalaki nini mpona soki mosala nzambe apesi révélation moko certainement Seigneur akopesa epe orientation ndeni bato bakosala nalobaki makambo prière à 3 jours oyo nzambe atalisi ngai nazaki no bapaye mosusu bamessage oyo napesaki yo bazwi basaleli bapaye mosusu nameki ya koyoka mais ifo na vérifie so bainformation bayokaki bamessage oyo basaleli baguine bapaye mosusu nayokaki bamessage oyo napesi nabeke prière nzambe atalisima prière ya 3 jours prière wana ezala nationale mpo na Kongo mobimba soki tosali makambo wana bomoi makambo ya Kongo tobeta zusu nango te bobosana te omoni ya Kongo balolia bato eza ntango biso osani tobosani lorsque nzambe alobi ke 2 mois mpe okoka nango 2 mois esili nango bosana bino alobaki 2 mois déjà eleki maintenant 2 mois emsona quelques jours emsona okoza 3 semaines nzambe asali abandi kofrappe te bosana te nzambe asalaka eloko moko te afrappaka te saki arévele basali ya ye me bata nzambe naki ebeta na Sodome nzambe ayebisaki Abraham lorsque nzambe asala na délice na sera Noé nzambe atalisaki Noé na bato bamona ekosalama ndenge nini Noé aventurier ye toyebi asalaka place oyo voilà toyebi makambo esalamaka mbula ebetaka oyo mpeza mbongi oyo mpeza mbula makambo ya corona eza makambo ezali vraiment spirituel makasi tozwa yango boye te sikoyo bato oyo bakoki kondima na bango ke bazalanda baorientation na yo est ce que osala ndenge nti osala ta moyen te koleka lisusu mpona kosala ta banini en ligne bato balanda oyo basala priere basali mpo bato mosusu eza mpasi mpe bato nyonso bandima mbala moko oyo oza koloba na nzela ya télévision makambo olobi eza vraimen motuya toyi makambo nde balwa batiaki président de la république aza garant de la nation atiaki boye bato bafanda babaka ekangami baeglise ekangami voilà biso nyonso mpenza totosaki makambo wana oyo ye amekaki koloba bato bafanda eza possible ya kosala yango mais esinga bamoyen omoni koleka na bachaîne ya ba TV radio nyonso twana ezosenga vraiment bamoyen ebele apart ça kosangisa bato na compte ya combien de millions okolandisaka message bato basambela ta na bandako opesa ta date bato bakosambela ta na bandako bon oyo nzambe alobelaki ngai mona change yango eza te lorsque nzambe ali prière nationale
il fait ça là national et ça bon le rabbi national il fait ça là national ce qui te boy mais derrière dans ça qui message au Nzambe atali ça qui ngana taba ça naté Nzamba na le kaki awa Nzamba atali singa na moni mobulu na mboka na moni guerre sabotage na mboka lorsque Nzamba la ki senga ngo to mona ki makambo te au pays boye pays be guerre na mboka ça la été mais le lot combien de pays frontaliers bazo attaquer RDC combien mais Nzamba lobaki na prière makambo to ngesi déjà sur 304 pays frontaliers bazo attaquer biso tu sais comment on a sur 9 pays frontaliers nous autres passés ni ba tourner biso ba ko attaquer biso lorsque Nzambe a la kisi le kambo azala posa ekokisama te mais ekokisama te surtout ke na mabondeli na ba prière arme tozana ngo yango wana basali Nzambe ba konti mboka to tele bato considérer message oyo Nzambe lo ba bolenge belé Nzambe lobi na nzala ngai mosali na ye simple instrument voilà na porteur ya message na zui message pa ya Nzambe pa na ye nango na mboka voilà na kaza bato na autorité politique bazali basala Nzambe bazali mais oyo ngali comme na zui message na seni mais na pesi mobulu na mboka na monaki na lansaki même message ya mokonzi ya mboka j'espère na bito soki boyebi na ba émission na lansaki même message qui na zana message il y a autorité. Est-ce que na message aux qui a mokonzi ya mboka aussi okei osali impact okende même na maison civile pour na koluka ndenge ne kutana na ye parce que yamba fa basena za nakendaki là na pesi message na luka ba moyen nyo surtout nakende na koma place wala maison civile te bi keza ko kampo makambo na base la ki makamba dai ezaki ko kangoma mais za na bato yo akutana kina bango likambo zeke pona kuma ipala ye moko mokonza mboka eza ye moko pona kutana ye esenga ye moko ye mosuli accepter na kutana ye même atalelo même atalobi nako ya na kutana ye même atana za na retraite loko eza makambo eza pona intérêt ya mboka mobimba na ngai na mokonza mboka eza na ba congolais nyonso tout nako ya na kutana ye pona lancer oyo nzaba yebisenga ya ye pona yebisa ye yango ça la message en plus dans une sous message moko la monument pourquoi il a changé un peuple moko yé et ningisi monument wana na mbula mbonge monument changé et puis après na yo komona 3 monuments mususu et il était bisika monument il changé et telemaki 3 monuments étaient en place voilà. Na 3 monuments wana monument moko et simba mi ba papier. Ba papier simba monument wana ezaka yo te monument zoningala. Deuxième monument et simba mabanga. Mabanga izo simba monument wana etelima. Troisième monument et simba mi sous mabanga. Mabanga et simba monument sani. Ekwa te monument zoningala. Mais si vous avez un monument ekwa yaki donc la quatrième et quoi que ça qui bisika wana pépinière autre ba pépinière et ezini monument wana ba pépinière ils ont luka esani ils ont telemisa monument wana eteni pépinière lingala yo bon pépinière eza lokola ba neni ba maman basala ka bilanga ba yebi ba ndunda oyo ya mikemi kende basala ka wana voilà et ndeza la wana ya mikemi ki wana voilà sikoyo bazo simba monument wana monument etelema mais monument ne pekaka eza koninga to mo pepinière mikende zo sima monument munene wana mais o muso mabanga esimbi o muso mabanga esimbi mais o mususu wana ba papier esimbi yango elikolo bani j'espère que vous allez bakoki interpréter yango basala nzai baza bazolanda bakoki interpréter yango nganza bapesanga message bon na jina na interprétation te sunza bapesanga interprétation voilà nza bapesanga akopesa message mais interprète mutu mususu nza bapesi pharaon message mais Joseph nde interpréter de Bukaranazo nde moko azui ba message mais Daniel nde interpréter voilà to comme na suka merci to kutana na ye toujours mukolo mususu kasi bo bandolanda ye kaka na magazine na bino Ereka Info. Merci mingi na grand réalisateur Jojo Ngonda. Merci mingi na équipe Mobimba Oba Zalaki na biso. Merci mingi na apôtre Excellence. En tout cas, te sepeli makasi biso to le na lelo. Bye bye to zongi kuna na plateau.